Mbote bandeko, yenge makesa mamo, munzila Congo, mbote bandeko, esika nyonso bozwami, yenge keno, mbote zeno, luzimpangi zame, konso kuma, kulu bakamene. Kedika kibeni, tuizi kulu tangi la diaka unu, kande toa bakulu batatu. Bakulu batatu ikanda wasono kwa nemwanda semilunga Kongo nema kandala yandi wasoni kao mvua ku funda dimosi kama voix lunana yensambodia mulumbi kia makumole yenana ngonda kumiezole funda dimosi nkama voix lunana ye nsambodia mukanda oyo ya solo bongo pena ekomama le 28 décembre 1987 ekomami ya solo bongo pena na mukolo ya tuku mibale na mwambe na sanza ya zomi na mibale na mvula ya kotoyoko nkama libwa na tuku mwambe na sambo ya solo bongo pena bambuta na bayaya na sila bongo kotanga na sukaki wapi esika tokotanga luyalu tosukaki kapu na biso ya suka totangaki ya solo bongo penza nkumbuza kinzinga paya totangaki bakombo ya baklanzinga lelo toye pototanga ya solo bongo penza esika wapi balobi na biso luyalu esika tokotangela bino sanisina vila zeto potokota solo bongo penza na luyalu na yangwana ngai wa bino zikoti mayuma tembo ya mwanda mama na ngai azwa misolo bongo na luvila ya Bwende tata na ngai azwa misolo bongo penza na luvila ya Kindamba yangwana ngai nazali Bwende Kindamba mono wa beno kumbwa mezi koti mayuma ngudi ame vuilu muvila la Bwende sedi ame vuilu muvila la Kindamba idina mono imwe Bwende Kindamba yende kiro babangi kedika tekela tata mana tuna vutu sama yangi ye tuna siamisa bampangi zetu ku Mali bana banalu baki peut-être ba siamisa vraiment avec plaisir que je tiens à vous rappeler les événements qui se passent au Mali, avec les événements qui passent en Ukraine. Nous ne devons pas oublier vraiment de soutenir nos frères africains du Mali, du Niger, du Burkina Faso et pourquoi pas de Mauritanie, parce que il y a toujours notre ennemi, un ennemi commun que nous avons ensemble, l'homme occidental ne finit pas, donc comme il se passe des choses en Ukraine, lui, il veut au moins nous distraire pour mener des guerres inutiles, mettre en zizanie, mettre à indifférence entre la Mauritanie et les Mali. C'est pour cela que je demande à mes frères et sœurs qui me suivent souvent de s'accentuer aussi sur le Mali, de parler, de ne pas manquer à faire des directs sur Facebook pour le Mali. Et c'est pour cela je vous invite à écouter cette chanson qui parle de l'Afrique et soutient à nos frères maliens, soutien vraiment total au Mali sans distraction de ce qui se passe aussi dans le monde. Et nous savons bien que nous, Africains, de quel côté et que nous sommes, parce que nous voulons l'équilibre. Nous voulons l'équilibre dans ce monde. Nous ne pouvons pas toujours subir. Et quand on voit une nation qui porte bien, qui veut bien porter l'équilibre dans ce monde, nous ne faisons que les soutenir. Parce qu'il y a toujours le balance qui penche de l'autre côté et nous sommes manipulés et nous sommes en tout cas bien dans l'injustice et nous le voyons clairement, nos frères africains, comment ils souffrent là-bas dans ces pays-là de l'Ukraine et en Pologne. C'est pour cela spirituellement, parce que matériellement, moi personnellement, je ne peux rien, mais spirituellement, je vous soutiens tous les frères africains qui se trouvent dans les lieux du combat, au Pologne, là où ils sont vraiment, en tout cas, maltraités, en Lituanie, là où ils sont enfermés comme de bétail. Nous vous soutenons spirituellement et sur cela, nous allons vous envoyer et demander à écouter cette chanson. Je sais que c'est vraiment impossible de l'écouter, mais en tout cas, le ciel nous attend. En tout cas, cette chanson dit beaucoup à Kikongo. Je sais que vous n'allez pas comprendre, mais savoir qu'on parle seulement de l'Afrique
Jusqu'à quel moment que nous devons toujours subir les injustices dans ce monde. C'est pour cela que je vous mets cette chanson qui parle, qui chante en Kikongo, mais qui parle bien des Africains dans le monde entier. Matondo, suivons. Menga makanda ndombe metitengulwa. Menga makanda ndombe metitengulwa. Menga makanda ndombe metitengulwa. Menga makanda ndombe metitengulwa ngetata. Menga makanda ndombe metitengulwa. Menga makanda ndombe metitengulwa. Menga makanda ndombe metitengulwa. Menga makanda ndombe metitengulwa.
Matondo Bampangizame. Merci beaucoup mes chers amis, là-bas où vous vous trouvez, partout là où vous vous trouvez. Cette chanson, vous allez remarquer que j'ai vraiment laissé ça assez long parce que ça ne coûte rien, en tout cas vraiment pour les soutiens du Mali, parce qu'ils se battent pour, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute l'Afrique, parce que ça c'est un ici, en tout cas des sorties de l'emprise coloniale, et nous devons toujours soutenir nos frères et sœurs qui sont au Mali et qui sont partout en Afrique, qui sont en train de se battre pour la liberté. Pour la liberté. C'est pour cela nous n'allons pas tarder là-dessus et puis nous continuons maintenant à ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Donc, il s'agit bien de lire notre livre, enfin notre brochure, écrit par Nemondan Semi Longa Congo, donc l'enseignant du Sud. Et voilà, nous allons continuer à chanter, enfin à lire notre livre, enfin notre brochure. Et là où nous nous trouvons dans les chapitres 7, là où on dit Sanisina Vila Zeto. Oui, Nicolas Bayasolo bon penda, to kumisa, ba clan na biso, to kumisa ba lo vila na biso, ba ituka na biso, na lo kota la lingala, to kumisa ka ba ituka na biso po yango penda ezali bwanya, yango ekotsa biso na nzela, oyo tokozonga na nzela bokoko ba biso, po ete tozwa lobiko. Po bakoko na biso soki tozoko tala bango te tozoko alaka biso nsima te ya solo bongo pena bango pe bakotalaka biso te ya solo bongo biso tokobunga nzela. Kedika kibene bampangi tweti tata manantanga kande to mukapu kya tsamboria tunatanga sanisina mvila zetu. Ninatanga muki Kongo muki nguna bangula tunabangula mu Mangala kidivo bampangi zetu bana beto pe bavisa kia mambu masono kwa mukanda wa ukidivo ba upe mana kota mvite tu ya mpulusu ya kanda ya Kongo. Sanisina mvila zetu tukumisa ya solo bongo pena ba etuka na biso. Mvila tatu za Kongo ikinsisia kia batata bampungu tulendo vava ntoto. Ba luvila na biso misatu to ba etuka na biso misatu o ya Kongo yango pena etika bakoko na biso batikela biso na donc batata bampungu tulendo donc batata misato na libota moko donc oyo tobengi ya solo bongo pena l'éternité céleste donc bangonde batikela biso awa na mokili ya se idina tunakembesa zo ntangu za zo na yango na esengeli pena to yembelaka yango to kumisaka yango tango nyonso tunasanisina vila zetu mufulu byabyo yesadila nzela za zoki divo nkumbu za mpila eyi za vila ko donc na yango wana tokokumisaka yango baluvila na biso wana tango nyonso bisika nyonso e kosalela yango na nzela nyonso oyo esengeli lokola neti na ye awa solo bongo mpenza na YouTube to na internet to na Facebook mbala na mbala nkumbu za mpila ye donc mbala na mbala tokosalela yango nzela yango banzela nyonso oyo ezwami po ete nkumbu za mvila donc bakombo ya ndenge ya luvila na biso ebunga te. Mundibu, muntandu, muyombe, muzombo, muladi, mbanza manteke, donc oyo tateki na tango kata ozobenga na ba San Salvador ngai sikono kole comme bazongi songo na kombo na kala na ya solo bongo pena nangi Kakongo donc mbanza Kongo Kakongo yonso ntango bampangi mu bundu dia Kongo ba bwabane mu nkumbu ya ntete muzaya sana ngwana na solo bongo na bungu dia bandeko ya bundu dia Kongo na tango nyonso solo bakutani po bayebana muntu mubau sikava na nkumbu ande mutu na kati na bango opesa kombo na mboki nkumbu luvila lwa ngudi ande sima kopesa kombo ya luvila ya mama na ye lwa sedi ande tata na ye lwa yandi kibeni na ya ye moko solo bongo penza landi la dio sika vovavo kolandela yango simana yango akoloba boye yenge keno yango simana yango akoloba bino yenge keno mukubika nkumbu luvila lwa muntu donc pona obongisa kombo ya luvila ya muntu tunavova ntete nkumbwa luvila lwa ngudi ande koloba solo bongo pena liboso kombo ya luvila ya mama na ye landisa
nkumbu ya luvila lwa sediani pe akolandisa solo bongo pena kombo ya luvila ya tata na ye na solo akoloba boye mwe luvila lwa ngudi utangi kombo ya luvila mama na yo mwe luvila lwa tata utangi kombo ya luvila tata na ndenge na tangaka ngudi ya mevuli muvila la na koloba mwe bwende wana sikoyo ya mama na ngai no ya ngai pe na kina wa tata donc kindamba donc mwe bwende kindamba utangi kombo na mayuma sikoti mwe bwende kindamba kifuani donc yango topesi ndakisa nkumbo ame ne mwanda nsemi ngudi ame vulu muvela kinkumba sede ame vulu muvela kimpangala idina mono I mwe nkumba mpangala yenge kendo ndenge bapesi la wango sikoyo bandeko bambuta bayaya tunakota mukapu ketu kya nana tukoti na solo bombe nzanga na biso ya mwambe esika balibi na biso luyalu lwa bakulu luyalu lwa bakulu donc etambo seli bongo pena ya mboka ya bakoko na biso bantu bafunana vava ntoto ya solo bongo pena tango bato batondaki na mokili fumu nzambi wavambisa mumakanda mampila mumpila tata nzambi ya solo bongo pena akabola ye bango na mabota ya ndenge na ndenge kwa dionso ke kanda dia bantu ya solo bongo pena na libota nyonso oya bato fumu nzambi wavana kiandi simbi tata nzambe ya solo bongo pena apesaki bango apesaki na libota ba ange na bango to ba mbasi na bango donc ba génie ya ndindinga na monoko na ye ya ndinti mboka na ye ya ndinti bafwa na mboka na ye pe ya bawei donc bato na bato soki okufi okende na nzela ba mboka bawei ya bakoko na yo donc bato na bato pe baza na mokili na bango to na mboka na bango ya bawei ibonso bobone mwanda Kongo kenina mbasi ya vana mfumu nzambi kwa kanda dieto yangwana penza ne fumu mwanda ne mwanda Kongo donc ne mwanda Kongo donc ezalo kwa ange superviseur na biso donc ne biso mbasi na biso donc ne to simbi na biso donc ezali ne mwanda Kongo kenina mbasi ya vana mfumu nzambi kwa kanda dieto donc yangwana fumu nzambi tata nzambi apesaki biso ya solo bena mbasi na biso donc génie civilisateur na biso kombo na ye donc bapesaki kombo ne mwanda Kongo donc cet esprit là elata kombo ya ne mwanda Kongo ya mwana penande biso bapesaki biso pa na biso na libota na biso Kongo inkumbu anti Kongo ezali kombo ya mboka yi katuvana oya pesa biso kansi simu Kongo inkumbu anti ya nzole kasi simu Kongo ezali kombo ya mboka na biso ya mibale ya kimpeve ya molimo ikwenda nga bana bane Kongo yango wana pa bana nzambe donc biso ba Kongo pa itokendaka bafuanga vava ntoto monisoki mwana mukongo akufi ye azonga solo mo pena na simu Kongo yango nane mboka na biso ya molimo ni malubike toza na mboka mibale mboka ya oyo et puis mboka ya mokili na biso ba wei donc biso ba Kongo mboka mokili na biso ba wei yango wana tobengaka simu Kongo nsi ya kimpeve ya bana bane Kongo kumpemba kalunga donc ezali mokili ya solo bongo penza ya molimo esika ya bana ba Kongo na mpemba kalunga ndenge babiso babengaka na lola biso tobengaka mpemba kalunga kumaza kwa yenda bambuta donc esika wapi donc nzela ya mai oyo bambuta na biso bakendelaka kumaza kwa yenda bambuta donc pa bambuta na biso bakenda na mai bonso budie nina mukongo diadi dia kintsuni ndenge pe ezali solo bongo penda na Kongo oyo ya kimusuni kusimu Kongo mpe kwena yentino na simu Kongo kuna pe long na mokila molimbo pe kuna eza pe na ntino donc ntino eza lokola baza pe na royaume na bango donc roi pa zali ye luyalu na leta pe ye mfumu za luyalu na bakonzi ya leta donc luyalu ye mbansia nkanu donc na bato pe bazoka bamikano ye binwani na babundi ye mbanza za ntoko na bamboka ya sika moni ntoko donc mbanza za ville ntoko eza ya sika donc na ba ville ya sika pe ezali ye bifulu bitundu donc bituntu eza ba fleur pe ezali
ye mavata donc bifulu na bituntu eza ba fleur ye mavata mankembo na bamboka penda ya esengo penza bato basepela tout ça ye mavata mampasi ye maboloko ma miangala miongolo beni kwa basumuki eza pena bamboka epi eza na bamboka ebele ya solo pena ya pasi eza pena baboloko na baboloko ma miangala donc ba douleur intense donc ba douleur intense ba passe ba makasi wana ye miangolo beni donc yo munyangolo to ba ya makasi penda koleka kwa basumuki pa ya bato oyo basumuka awa na mokili ya se ne mwanda Kongo mbasi za zoza nkaka za mwela Kongo mfumu za luyalu lwa bakulu kusimu Kongo ne mwanda Kongo naba ange mususu to naba simbi mususu bambasi mususu oye misusu ya mwela Kongo o bazala kuna na gouvernement céleste donc mwela Kongo mfumu za luyalu lwa bakulu et puis mkonzi ya luyalu oya kambaka kuna ya simu Kongo kuna bakoko na biso ye babo bamana nunga mumvita nkudulu mumpeve bava ntoto na ba oyo nyonso tu bazala ana mabele ya sobo mpe na balonga itumba lokwa baya ya vita kimpa bafunuki mbangu na nemwa na kodi mpwanga bamuta machwa oyo nyonso balonga bitumba wana bamuta machwa ba ndebweta mbongo balonga pena bitumba na bango bazingelanga mumbanza ya ntoko bene bamatai mwanda basolo pena bango bavandaka na mboka na ville oyo to mbanza na Kongo ville oyo ya kitoko penza oyo tonda pena na esengo na nkembo yebi kwa ngavo mbanza velela yango wana pa ibengaka mbanza velela donc mokili ya molimo oyo ezanga masumu yempe mbanza Kongo ya kimpeve na ya solo bongo pena na kuna na mbanza Kongo oyo ya kimpeve ya molimo na mbanza Kongo na ba ville Kongo oyo ya molimo mbanza velela imbanza za nkembo wasila tata kwa bavelela ya solo bongo pena mbanza velela ezali mbanza oyo ya esengo oyo batata batela pona bato oyo basokoma pena na molimo mumintima bakanda ya Kongo oyo basokolama pena oyo pena to kumisaka donc ozomona bato wana oyo to velisaka bango to kumisaka bango baya ya vita kimpa ba deputa mbongo bakodi mpwanga bamatai mwanda donc bango wana to kumisaka wana donc oyo pona biso ba Kongo pona bekolo musupi bazana bato na bango ya wana pena bango pena nde baza pena oyo biso to tchaka pena mitema to sokola pena mitema sokola pena mitema na bango pa bakina ovanda biso pe soki to zana se awa to sokoli mitema to bongisi nzoto sika to kena ovanda ya wana luyalu lwa bakulu iluyalu lwa simbi kiakanda dia bantu luyalu ya bakulu donc ya ancêtre na biso divinisé to donc bakulu ya ancêtre divinisé ezali luyalu lwa simbi kiakanda dia bantu ezali luyalu ya ange ezali luyalu ya ange ya simbi donc ange donc ya kanda dia bantu ya libota ya bato mfumu za luyalu lolo ibisimbi biankaka bianti yoyo ye bakulu bamana nunga mumvita kudulu mukimpeve mukanda diodio omoni neti lokola biso toza neti ndakisa kaka biso toza bakongo tona libota bangala tona libota baluba tona libota bangombe tona libota bafuluzu tona libota ya bambeko tona libota banani donc bazali pe na ba ange na bango oyo ya solo bo pena bakola na mokila molimo na basimbi ya ndenge na ndenge ba ange ndenge na ndenge na ya mboka wana bakola bamana nunga muvita kudula kimpevu bakola na molimo donc na libota wana mukanda diodio donc ne kwa pito koloba pe ba mindele tokoloba pe ba chinois donc tokoloba pe ba indien donc bango pe basapi na bato na bango ope bakola na molimo mwela Kongo inkumbu ya vewa kwa luya lulwa simbi kieto siko biso mwela Kongo ezali mwela Kongo ezali kombo oyo bis oyo bapesa na luyalu ya simbi ya ange na biso ne mwanda Kongo ye bakulu ba Kongo kusimu Kongo oyo bapesa na mwanda Kongo pena donc pe bakoko na biso bakulu donc ezali
les ancêtres divinisés oyo bazali kuna na simu Congo kumpemba kalunga donc donc ne bamso bana lola voilà mpemba kalunga yembanza velela pe na mokili oyo ezanga masumu donc lokola balobaka paradis hein donc paradis na biso donc voilà idi na tweni na ye bikanda bia Kinshasa ya wana tozali solo bongo penza na 4 mabota ya Kinshasa eza lokola conscience hein donc moni muto donc tozana bikada bia Kinshasa tozali donc na eteni mine oyo ya conscience donc ya Kinshasa donc la conscience tata nzambi ne mwanda Kongo simbi ketu mfumu wetu donc tata nzambi ne mwanda Kongo ange na biso pe mukonzi na biso bakulu bamwela Kongo yenkangwa Kongo donc bakulu bamwela Kongo donc gouvernement univers kuna ye na ba peuple Congo tata nzambi wutu mwene donc tokesiko nakangwa Kongo tolobaka boye donc tata nzambi wutu mwene ne mwanda Kongo na budimbu kubele bakulu kubele bantu ntsongo na ntsongo zimeni betana ne mpungwe wanga wana biso ba Kongo tolobaka ne wana mwe eza losambo tobenga ngudi ya mbila mwe na sala traduction zote toyokeli ngandi toyokeli voilà explication nango nyonso ya wana na uti kotanga kuna tozo tatamana tangu nyonso na kapu na biso ya mwambe nitoti tatamana mukapu keto kya nana wana tunatangila nzila ya luya lulu wa bakulu mfumu za luya lulu wa bakulu kusimu Kongo zena za kabwa mu makabu matatu manene mabisalo na mfumu kuna na bakonzi ya luyalu kuna ya bakulu betu kuna na simu Kongo ezali ya kokabwa na solo bongo penza na beteni misatu ya minene ya misala bisalu bya ngangu za batata bampungu tulendo musala penda ya solo ya mayele to ya bwana ya batata bampungu tulendo donc musala oyo tobengi donc ba science musala maboko ba connaissance tout ça recherche bisalu bya zola kwa batata bampungu tulendo musala ya bolingo ya batata bampungu tulendo ye bisalu bya lendo kya batata bampungu tulendo et puis musala oyo ya lendo donc musala ya zola yango na ezaki nzambe musala ya lendo yango na eza luyalu donc l'état oyo atambusaka mboka sangisaka bato lingomba esika moko mpe kokamba bango dionso kabu bya bisalu bya bivwidi minsoko nyampila mumpila ya solo bongo penda na beteni nyonso tu wana na beteni nyonso wana ya solo bongo penda ezali minsoko donc eza na ba biloko nango oyo ya bisalu nsense bambuta bivwidi minsoko mampila mumpila donc eza ya solo bongo penda na ba origine nango ya ndenge na ndenge donc ya misala mukulu wasadilanga munsoko wa bisalu mukulu wasadilanga munsoko wa bisalu ya solo mukulu ye asalaka ya solo mo bana sika yapi misala yuta bi dedakane ye muningu wa vitu dia vaikila mukulu wowo mu nzo ya batata bampungu tulendo mu mazulu moni mutu na mutu donc asalelaka sika penda ya uta tanga bima na porte ya tata nzambe musala bapesa ye yango na ye penza asalelaka nsoko donc pai pende uta na donc bato nyonso basalelaka misala na bango na place penda bauta kozwela yango kobanda uta ebandeli na porte oyo ya bimela po moni toza na bakongo tolobaka toza na mavitu nsambudia toza na cette porte de sortie donc mutu na mutu ana porte na ya bimelaka ye mpona kosala mosala awa na mokili ya nzoto ya kimusuni dionso kabu dia bakulu die na yewandi nkulutu akabu diodio dia bisalo yango na solo mo pena mutu dionso kabu donc donc toloba lokwa équipe na équipe eteni na eteni wana nyonso misatu wana donc eza pe na eteni
oyo ya solo bongo penda ba pesa penda misala na bakulu diena wandi nkulu to eza na mukonzi nango pe oyo asimbaka sikoyo misala wana oyo ya kabu wana donc ya iteni ya misala wana ibonso bobotweni na ye bakuluntu batatu batelamanga vantadisi ane mukulu nkulu donc yango wana toza pe na bakulu toza na bakulutu misatu oyo penda ya solo bongo penda bolimbisi bandeko nzela oyo so elekelaka ezotya mwa mobulu senge namela mwa mai po pamba te na aséché basalive na nga te mpona kausa ya solo bongo penda soi na nga te senge ntongo namela mwa mai yango wana tolobi ke bato na bato babima na baporte na bango baza pe na mikolo na bango oyo bakambaka bango donc bankulutu wana batatu oyo batelamanga va ntadisi ane mokulu donc oyo atelamaka mpenza esika ya le dieu créateur utelamanga ya ndiki beni vantadisi ane mwanda kongo donc ndenge nakotoloba parce que atelamaka mpenza liboso ya tata nzambe donc ne mwanda kongo notre archange fumu eto mbasi ze eto simbiki eto nzambe eto nzambe ya kongo zomona donc yabike ne mwanda kongo ye azali mokonzi na biso aza ange na biso superviseur aza pe ange na biso simbiki eto aza pe nzambe na biso nzambe ya kongo donc nzambe ya eteni ya kongo bikalusa kumulilo batata bampungulendo lwa sikila muyandi wana komisie tika ete ya solo bongo pena lokumu na tata nzambe esala bele na ye seko saluki ya lulu ya lulwa bakulu bamwela kongo imusadila bonso mbwetete ifwete twadisa bana bane kongo munzila nkudulu mumpeve ye ntomosono azingu kyau kyakimpeve ye kyakinsuni vava mtoto musala ya luyalu ya batata nzambe ya bamwela kongo ezali mpona kosalela ete donc mbwetete eza lokola minzoto oyo ekoki solo bongo bena kokamba biso bana bane kongo munzila nkudulu mumpeve oyo ekokokamba biso mpona kokola na molimo mpona kobongisa ye ntomosono mpona kobongisa zingu kya mpona kobongisa pe bomoi na biso kya kimpeve oyo ya molimo na ya musuni awa na mokili ya se donc pomoni toza mibale donc oza pe yo ya molimo oza pe yo ya kinsuni donc ya kimusuni donc la chair donc l'esprit et la matière voilà pona nzela na biso ya mwambe tosuki wana kapu ke toki na tosuki wana tunabaka bwabu kapu kia voix tokozwa nzela na so ya mwambe ya libwa bimpwanza bitatu donc les trois bimpwanza bitatu tokolo bango nini na lingala bimpwanza eza na pluriel bitatu donc trois je sais pas, trois libertés spirituelles ou quoi, je ne sais pas. Bimpwanza, donc bimpwanza eza liberté. Donc na yebite na lingala na lobango boni. Tozo tata na kotanga nkama ntanu ya yemimvu mitanu mimene vyoka. Nkama ntanu yemimvu mitanu. Donc 500 ans na 5 ans. Bimene vyoka esi eleki donc tozana kama mitano na mitano nkama mitano yemi mimvu mitano donc tozana nkama mitano donc tozana 500 ans et 5 donc 505 ans voilà 505 ans donc kama mitano na mitano ya bamvula bimene vyoka oyo esi eleki tuka bamindele bayiza kotila munseto kobanda mindele bakota na mboka na biso buba lwaka bau bayiza bwana bakulu beto bakala yebi mpwanza bitatu tango bayaka ya solo bongo penda bayakuta koko na biso bazalaki penda solo bongo penda na banzela misato ya kobongisa kimpwanza kia luyalu donc bazalaki solo bongo penda na kimpwanza ya luyalu donc ya kokamba mboka kimpwanza donc bazalaki libre bazalaki na trois
bazalaki libre na misala na bango misato bazalaka kosala. Voilà, donc on va se connaître. Bazalaki libre na misala bango misato bazalaki kosala bimpwanza bitatu. Kimpwanza eza moko, bi ekomi ebele, bitatu, tatu eza misato, bitatu donc ekomi na pluriel tozolobela. Pour balobi bimpwanza yango fe kwacha bitatu pour ba musuba comprendre na Kikongo penza malamu te. Donc pourquoi na Kikongo ezala so bobani na bi o ezolanda pe pour donc faut ça la liaison donc leto yekola na ba classe donc analyse schématique. Donc schéma on a fait continuer tikuna donc bi mpwanza bitatu. Vous donc koloba kimpwanza tatu koloba ngote parce que ça pluriel faut loba bimpwanza bitatu. Donc c'est quoi auto ye donc yango bakoko na so bazalaka en tout cas na trois libertés spirituelles ou ezalaka spirituel ezalaka scientifique et puis ezalaka gouvernemental donc pour gouverner bazali ko tang samboka na bango moko toute liberté avant mindele baya yambote mindele bakoma kimpwanza ki alu ya alu donc kimpwanza donc bazali ki na liberté totale donc de diriger notre pays kimpwanza ki akimpeve bazali ki na liberté spirituelle bazali ko sambela ndenge balingi ye kimpwanza kia lusalo pe kimpwanza ya misala ya bongo na bongo ta wana ya mbote mindele bakoma na mabele na biso donc avant l'arrivée de l'homme occident donc pour na bato oyo bayebi ya solo bongo penza lingala te bayebi pe Kikongo te tozoko kamba malembe awa tozoya kotanga kasi tozoya pe kolakisa baninga mususu po bayekola na bana na biso bazwaka pe mwa lokolo malembe bakulu beto bakala donc tokotanga kimpwanza kia luyalu donc liberté gouvernementale, liberté de gouverner. Bakulu beto bakala ye kimpwanza kia luyalu bazalaki ya solo bongo penda kokamamboka na bango moko kaditwa tu kamuna luyalu lwambanza Kongo dianto tela na teye mu bilansi po tozalaki ya solo bongo penda na luyalu ya mbanza Kongo ti ya bilansi na Kikongo province ti ya solo bongo penda na ba province na biso mu bimbuku na bimbuku mu bikai donc bimbuku eza lokola ba collectivité bikai eza lokola ba chef lieu donc ba nini bimbuku eza lokola ba chef lieu bikai eza lokola ba beteni ye mimvuka na ba groupement ye mu mavata après sima nango tokena ba mboka fumu zazo za yala ntieto zakala bisinti ye bisi nti kaka ya solo bongo penda bato oyo bazalaki ko kamba penda solo bongo penda mboka na biso bazalaki ba kolomboka bazalaki penda ba kolomboka ye bisi nti zan kaka donc ba kolomboka pe ba kolomboka moni soki donc bakala bisinti ye bisinti kaka donc bazalaki kaka bata donc bata mboka pe ba kolomboka kaka donc pona ko beta sete ke zalaki batu musuti bazalo kamba biso kanzenza yimo sinkutu ko yakala ye kimfumu muntieto azalaki atana mpaya moko te azalaki solo bo pena na kibokonzi na mboka na biso kadi bakulu beto bakiyala bau kibeni po bakulu na biso bakoko na biso pena ya solo ba mikambaki bango moko wana toke wana tosisi luyalu nzila ya ntete siko tokote na nzila ya nzole mboki tunakota nzila ya ntatu donc tokote nzila na biso ya mibale pa balobi kimpwanza kia kimpeve liberté spirituelle bana bane Kongo bakala ye kimpwanza kia kimpeve bana ba Kongo bazalaki solo bongo penza na liberté spirituelle kadi kabasambila nzambi za nzenza ko po basambela banzamba bapayati kabasani sina bakulu bantiza nzenza ko bakumisa penza ya solo bongo penda ba ancêtre divinisé ya ba mboka bapayate lokwa nde bakongo kumisa ba Yahweh ba Mohamed ba Buddha tout ça ye kabalongila mukinkulu kya banzenza nkutu ko pe bazwa malongi ya solo bongo penza na bokoko ya ba paya kutu te munsamu miamio ye munti ya yo na makambo nyonso pe na mboka mobimba babo babedisa dilanga ndinga yimosi bango nyonso bazosalelaka monoko moko Kikongo kaka Kikongo babo babedisa dilanga bingana bya Kongo kaka bazosalela kaka ba proverbe to ba tokobenga onini bingana donc ba proverbe kaka ya Kikongo
to badage kaka ya kikongo bantu babo basanisi na bakulu beto kaka yeva na nzitusu kwa tata nzambe ya mpungu munkumbu mfumu wetu ne mwanda Kongo bazalika kukumisa ya solo mo penda ba set division na biso pe bazalika pesa bango kombo bokonzi pe kukumisa bango penda na botosi nyonso ba ifi bazako zongisa kwa tata mpungu kwa nzambe eto kwa nzambia mpungu mkumba fumweto ne mwanda Kongo baza kusukisa ne mwana tokoti na kimpwanza kia kusalu tosisi ya kimpeve donc liberté donc du travail auto liberté de création et tout ça là bakulu beto bakala ye kimpwanza kia lusalu bakuko no so bazali so bongo penda na liberté ya musala kadi mimvwatu miba vwata bilongo biba noa mbongo ziba sadila madia ma badia donc poete donc kadi poete bilamba mimvwatu miba vwata bilamba oyo balata bilongo biba banwa bakisi oyo bamela mbongo ziba sadila mbongo bazalaki kosalela madia ma badia biloko oyo bazalaka kolia ye bilwazu biabio biba sadila muntangu yoyo kabia tuka kunsiza nzenza ko et puis ba instrument nyonso oyo basalela na tangu wana euta kutu na mboka mopaya soki te ibawu kibeni bakulu beto basala bio ya solo mo beneza kiba bakoko na somo mo basala yango landi lankama za mimvu kuntia bimpwanza biabi bitatu kolanda solo mo penda mvula kama kolandela solo mo ba mvula nkama kuntia bimpwanza biabi bitatu na se ya liberté oyo misatu bamindele bayiza tula nsieto kuntia mpila tatu za kinkole bamindele ya solo mo ya kotia mboka na biso na se ya boloko se ya boloko misatu oyo kinkole kia luyalu donc esclavagisme gouvernemental kinkole kia kimpeve donc esclavagisme spirituel boloko donc autorobi tout na monoko ya français donc nakobandela ye kinkole kia ya lusalo et puis donc batangi biso su misala na biso ozomona les aliénés kinkole kia kimpeve ba aliéné donc ba aliéné biso kanko za kuna tantu ba aliéné biso et puis ba botoli biso liberté na biso ya créer création nsieto ya kota kuntia kinkole mboka na biso esolomo bene kota na boumbu kia nsamu mialu ya luna ekota solomo na boumbu na makambo itali kokamba kadi ibanzenza bakituka mfumu za luya lulu nsieto po banzenza bapaya ya solomo bena babaluka bakoma pena solomo bena kokamba biso yenze ngoloza zoza nene zitadidi nsieto za bakwa kwa kumputu et puis makambo nyonso tu etali mboka na biso mokano nyonso bazali kozwa nakozela ngo na poto Kongo dia kota kuntia kinkole kia kimpeve Kongo ekota solo mo penza na boumbu ya spiritualité kadi nganga nzambi za mabundu ma bamindele za tuka tula beto bisi Kongo munzila bakulu beto yekutunata mu sambilanga nzambi za nzenza bakotisa biso pena na buumbu ya losambo pona nini po banganga nzambe oyo mabundu na biso oyo pati zali kosambela na mabundu na biso bamindele za katula balongola bango penda balongola biso penza bisi Kongo na nzela wana ya bakulu na nzela bakulu na biso epi bakotisa biso za kutunata bakotisa biso pena musambila nzambi za nzenza bakotisa biso na kosambela bonzamba bopaya musanisi na anga bakulu bansiza nzenza pe kokumisaka bansetre divinisé ya bapaya yelongi la anga muki nkulu kia banzenza ya solo bongo pena kotangisa biso na kinkulu na bokoko ya bapaya yebifu biao pe na bizaleli na bango kimuntu kiao na bomoto na bango yelusansu lwao na
culture na bango. Bisi Congo ba vila kana simbi kia ba Congo ba bosana ya solo mo pena ba ange na bango, ba kulu ba ou ba koko na bango, kinkulu kia ou culture na bango. Ye fulu zamtu miau mumisamu miampila mumpila miakinkulu kia banze nza pe ba tombisa bango na mitu makambu ya ndenge na ndenge o etali ya solo bongo pena culture na bango. Ye lembo vutuka zola muvova ki Kongo pe ba mipesi bango mongo pe ba Kongo pona kolinga su koloba ki Kongo te kia tuva na tata nzambe pungu oyo tanzamba pesa biso kanda dieto dia kota kuntia ki nkole kia lusalu ya solo bongo pena donc ekolo na biso ekota solo bongo penza na boumbu ya musala kadibi longo mimvua tuma diamant kaka yempila za zoza bilwazu bia nsadila Bisi Congo baboke la bio kumputu yenti zan kaka zanzenza po ete libota na biso ekota ya solo bongo pena na boumbu ya musala po kisi oyo bilamba biloko tozalaki kolia ye biloko ya ndenge na ndenge ba instrument ya ndenge na ndenge oyo tozalaki kosalela Bisi Congo baboke la bio kumputu ye nsizan kaka zanzenza ba bengisa yango solo bongo penda na poto pi na mboka misusu na mikili misusu omoni biloko so salela bazwi ba remplacer donc bazwi oya bango batie bazwi oya biso babwakisi banzenza bakitu ka mfumu zanto za zo za kimvwa ama kiantieto ya solo bongo penda ba mipaya wana bakoma penza ya solo bongo penda mikonzi ya source ngoni ntona kikongo za source ntoza zo ya kimvwa do ba source tout ya richesse ekoma penda ya bango na bo source de richesse nyonso tout ekoma ya bango kimvwa ekoma ya bango kia luta sadulwa kaka bwabu muluta to misanti za mindele bazaki kona kosalela pona kobongisa mboka na bango ye luta lunda bandombe kuntiaki nkole pe kobomba ya solo bongo penda batu mwindu na kibowumbu mpasi zeto zina kaka manisa pasi na biso ya solo ekosila kaka butu na vutu kisa munzila luzolo lwa simbi keto ye baka kimpoa nzambi tatu ya solo bongo penda pasi na biso ekosila kaka soki tozongi solo bongo penda na nzila ya bolingo ya ange na biso oyo aza penda ya solo bongo penda na nini misatu donc na trois libertés spirituelles nde esika wana penza biso tokozwa liberté na biso ya solo tokolongwa na boumbu biso bandombe tokolongwa na boumbu na bango mpasi za etozina kaka manisa butu na vutu kisa donc tant tozonga kaka ya solo bongo penza na liberté na biso kimpoanza kia luyalu kia kimpeve ye kia lusalu ya solo bongo na pasi na biso esila kaka tant tokosisa ya solo bongo kozala na boumbu pe tokozonga na nzela ya bolingo ya tata nzambe oyo ya apesa biso lwa simbi keto ye baka bimpwanza bitatu pe tozwa ya solo bongo pena liberté na biso spirituelle ya solo bongo bambuta na bayaya nakanisi mpona mokolo lelo tosuki wana mbalekoya tokotangela bino mpila tatu za ngolo ndenge misatu ya makasi tokotanga kapo na biso oyo ya zomi lusala weni muyenge toteli bino susu nzembo oyo ya solo bongo pena ya mbuta luzaya pamba te ye mpe ayembaka kitoko po ete to soutenir to simba tozala elongo spirituellement na bandeko na biso na Mali atondo tolanda mbuta luzaya lulimbisi nazomona nalongolaki mongongo tika eke
Bokila bankaka. La mongolu wala. Matondo bambuta nakanisi bosili bongo koyoka muyimbu ezali solo bongo pena kolobela kaka makambo na uti kotanga awa ntango zantama banzenza bazala te minoko bapa ezala te ya solo bongo pena toyei koloba minoko na biso wala sala kwene muyenge yoyo